Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Boss Mamboté, joyeux anniversaire. Tite tout nande yé. Oezani ni papa, Oezani. Maboke ya bozote kango combien? Ya fele. Pelo ke simba fo mo lingango. So lingango e simba, so lingango e simba te. Zambotama ya collègue Mamboté donc journal de l'eau et un mot spécial. Aïcha comme le monument, les chefs coutumiers du village. Je remercie les boss Mamboté, les pétroliers, Harry Bouchier, le roi Manitou, donc il est manager vraiment, donc il y a JGP à Luanda. Sara nzambe apambola musala na courage toujours. Tebile to sala boy ko finga maizali bat bataba ko sepla na yo, osiba ko sepla no pete. No sa oyo kaka anga matoi. Boss Mamboté, vraiment à démontrer de quoi qu'il est boss. Vraiment, on se fait un geste. Ça m'a dansé, non, tout le monde a monté à niveau loin de boss Moroboé, Azana et Copéra, Salama Mounaye, Abbo Mapena, idéologie, n'a pas sans rabat balé. Donc, comment Saint-Taba, comment Dengoulou, hein, pas très vite, le sur la voilà. Bah, où est-ce qu'ils ont fait les? Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Chers téléspectateurs de Boss Brada TV, chers amis internautes, nous voici les jours J, le 3 octobre, où nous sommes en train de fêter l'anniversaire de celui qu'on appelle Boss Mamboté, Faustin Mamboté, Masolo village Mamboté, Awa Nakati Petrangol. C'est-à-dire que c'est prena biso longo ezaka awa. C'est topé sibino mbote, peut-être bisibino été, Masolo oya Luanda today et ça la makana kati Angola ultima hora nous. C'est-à-dire bino bato Luanda biso na kati de Boss Brada TV. Adresse eza moko soki tali eloko oyo olingi koretala yango kota na YouTube na yo beta Angola ultima hora news. Adresse eza kaka moko kobosana te osabone parce que soki osabone ozwa masolo ya kitoko. C'est-à-dire anniversaire esalama nango masolo ebetama nango mais cette fois-ci ya Boss Mamboté eza suka ya masolo et tokangi tout les ngungi ya mike parce que monde na média esika makele lingo banokota loka makele ekoti trop to lokoti bango to si bango to tsi bango esika moko. C'est-à-dire merci déjà na bino bat besoin na biso na de Boss Brada TV esika o information pesa maka temps réel eza bongo awa na kati Angola ultima hora news avec votre humble serviteur Rolindo Mba, la presse de la diaspora. C'est-à-dire tout de suite vous soit déjà anniversariante boyo ka ba témoignage ya bato pe boyo ba nini bat basali awa. C'est-à-dire ba fête et salama ba anniversaire salama mais cette fois-ci eza suka masolo. C'est-à-dire zalana ngane bandili parce que na tozana événement oyo et puis na village Mamboté et pas masolo ya solo et salami anniversaire. C'est-à-dire bako loba bako sala mais ya boy nanoté. C'est-à-dire na profiter de na benga caméraman na réalisateur na ngai. C'est-à-dire amona quoi hein. C'est-à-dire journaliste et ba pièce oyo sala makanil par ailleurs kaka na kati Angola ultima hora news hein. C'est-à-dire caméra cerveau Zouangaï, Toleka, Tosolna Baname, Mona Masoro, il y a Boss Mamboté, ah on a kati ya village Mamboté. C'est-à-dire Kota déjà, tous sont déjà événements à Kati quoi. Bon tout le bana banama hein. Merci quoi. Donc ça la branché. Merci Nabi.
Oula, des voitures, la fille à caméra. Ça c'est pour toi qu'on chope les monuments comme les garçons. Aïcha, comme le monument, les chefs coutumiers du village local du Pétramol. Téléspectateurs de Boss Brada TV, nous avons un témoignage belé parce que Barolo Banabango, Naïbsa Rabido, Basole Abilili, Batik Nabango Rolindo, la presse de la diaspora. Nicolas Ingénieur Bravo, tout dans ce Bengangaï, je ne laisse pas pièce, mais ça perd. Mère Nadia Sikondro Massive. C'est tout ça, les Chagi Foufou. Aïe Akabole Sengo, oh, il y a Boss Mambote, dans le village Mambote, ma solo anniversaire. Chagi vous. Bonsoir, Naï. Ah, bonsoir, ingénieur. Ça dit, Yebisabiso Pena, ma solo Nenezo le Ganakat. Donc, mingi kuta kolobeza te mais kolobezali. Donc ma solo penezo le gatitoko bozo mona bino moko les boss mambo teninga organiser fête anniversaire na ye. Donc andimi a perdre tout. O eza samedi moko ko salaire mais abiloko eza jour anniversaire na ye abengisi bana ya mboka bana ya Luanda ba ya ba fêter na ye. Donc fête eza pena ya danser à gogo. Ça dit netika ba nungu nungu. Mo ba comparaison lingo salama. Ça dit tonito senti pouvoir ya boss mambo te parce que ba fête zo salama. L'anniversaire de la basoli bazomela ah ba sala minengeni ah ça mi a danser nan to mona ngote na niveau Luanda boss moko boye azana ye coopéra sala mamuna ye aboma pena idéologie na ya pesa ngo ba bale donc ina ne sala mate donc merci pena na boss mambo te courage à trop donc wa ko na nungu nungu na ye ah apoli le basala ye donc ah pena ko leza gogo ba lobi banda eroti na tongo ya lobby donc to ko lia fort to ko mela fort ah donc ba champagne makamutu zo mela ma donc ya gogo. C'est-à-dire, Eza Rolin nombre à la presse de la diaspora de Mtalobi. Leader Chagi Foufou m'a expliqué ma solo parce que ma solo comédie, tout ça est là chez Mambote. Ma solo à nous, tout ça est là chez Mambote. C'est-à-dire, ce qui a confirmé ce que total a eu au boya. Chagi, un dernier mot pour la soirée à Lelo. Ouais, dernier mot, merci na ye mon boss Mambote n'enga organisé soirée à Lelo. Tout le monde peut battre danser côté tel que JC Boya Pharaon le meneur de jeu, Bruno Gérard, Junior Belgado, leader Ibou Pomba Cerveja, donc Bazaza Awa, donc yeah.
mingi ya koloba eza te donc bango wana pena. Merci, merci Shaggy Vouvou. C'est-à-dire Totsiki Shaggy. Tous ceux qui baninga mususu bazana biso ensemble. C'est-à-dire bon comprendre déjà ma solo neza. Et ça la maranil par ailleurs kaka ana katangola ultima hora news. C'est-à-dire bino kolanda biso na de boss brada TV. Boss a pété parce que adresse c'est ça kaka moko. Si ma ko tala émission oyo, ko tala anniversaire oya boss Mambote oyo salami lelo le 3 octobre. Ah on a kasa village Mambote na Petrangol. Soko linko retala yango. Soko linko retala yango. Le kota na YouTube beta Angola ultima hora news. Ndeo komona ngoye salanga plaisir hein ko bossa na tino to lobaka en anglais do me a favor please hein pour favor o s'abonner on a soko s'abonner ndeko sama solo ya solo ya kitoko ba image ya bien adresse ya kaka moko Angola ultima hora news kuna ndeko sama solo ya kitoko ça to soko konye toujours avec ba invité na biso parce que ma solo za awa ba anniversaire salama nango mais cette fois-ci ça pena ma solo ça dit to ça déjà na Bruno le grand gérant ça dit ma solongo yango yo pena to yo ka bonsoir na yo bonsoir ça dit awa l'anniversaire ya Mambote ça dit un mot pour Mambote pour ça la bien bon na sepeka na frère ndenga sali mbula reconnaître que ngapena sala ka mutu na ye apesa convite na on a répondre sikoyo et ndenge yo déjà monili masolo bien que na no côté na kati moni masolo za nini te masolo za bien aba sécurité za makasi mabeza te do a mutu moko meka mabeza te un mot pour Mambote parce que aza jeune aza mutu aza na initiative ya kitoko masolo ya kitoko organiser biloko boye un mot pour na ye pour na encouragement na osaka nzambe apambola musala na ye courage toujours tebile to sala boye ko finga maizali bato bataba ko sepla na yo asuba ko sepla no pété no sa oyo kaka anga matoi. Merci beaucoup donc c'était le grand gérant Bruno le grand gérant ça dit yeyo ce que vous avez pour ça masolo et ça a on a kati Angola ultima hora news bino bat bozolanda biso na de boss brada TV canal eza moko ça dit ce que tu as l'émission au ligne au retard yango ndenge to lobaka au continue na YouTube beti Angola ultima hora news ko bosana te salanga faveur au s'abonner. Voici là ma question. Muto laissi bato ebele yo. Mukole loko boso mo telemi ya kitoko yo. Boss Mambote. Joyeux anniversaire. Merci. Feliz anniversaire. Obrigado. Happy birthday. Nabi Angleterre. Thank you. Merci. Ça dit to sepeli masolo ba anniversaire salama nango. Ba carte beta ma balobi ke o eza suka. Secret zani. Bon, secret zaka organisation c'est toi. Nako sala iloko ndenge yo lingeli. Po eloko simba fo mo lingango. So lingango e simba, so lingango te simba te. Mais ça dit na linga ki ngo ezala yango mona ngo bongo. Soki na linga ki ngo te linga ezala pe bongo te. Donc ndenge sala mi bongo ponga na linga ki ngo. Vous comprenez? Et bato bavandi ba lié bazolia bakolia loba ba mikonzi bakolia bakolia bazolia OK na VIP te. Salo que na VIP. Ba mikonzi ba relation ya Mambote batoyo Mambote solo na bango bien tant que petit na bango. Taka maboke ndezo. Tala ko. Tala maboke. Papa yaka. Oh. Tala maboke ndenge zokini. C'est-à-dire batamikusa ba bazara bateti. Teti te tunande ye. O ezanini papa? O ezani. Maboke ya boso teka ngo combien? Ya ofele. Bato bazoli ofele. Ngana ndimi. Bazoli ofele. 50 maboke pona inviter biso. Merci beaucoup, merci vraiment tout le monde. C'est-à-dire, Oyo, et ça la maté, hein, na Luanda, moi je le confirme. Étant que presse à diaspora, je suis la presse de la diaspora, je le confirme. Makambo na Luanda de ça la maté, il y a 50 maboke boye, et puis quel type de maboke, c'est-à-dire, et ça pas boss Mambote, boss Mambote. C'est-à-dire, netika makamba boye, makamba boye. Au moins tu ressens que la Luanda va problème, ressens que l'Angola va problème. Suivez les guides. Parce que Mouto Aleka a Angola ultima hora pas Rolindo na Luanda today ça la ka sokaye asali ba problème Belgrade ya ki bat ba yembaga. J'étais maye bat ba sokola bilongi. Siko boss Mambote lobby suivez les guides. Suivez les guides. Ça dit soko lingo 16 anniversaire désormais. Soko 16 anniversaire désormais. Bat ba lia 50 maboke ou plus. Ça dit bat ba mela boye ou plus. Bat ba lata boye ou plus ba konti ba ya boye ou plus. Ça dit pona yo moko anniversaire na yo. Et là on yo zala ngopona koloba. Bon, pour l'anga pena, chez Kitoko, voilà. Nangage salama boye, hein? Parce que na muta batu, na teli na quantité batu nanu. Na muta batu belé, na muta batu. So baton so baye. Atana au 100%, ata 50% na supporter. Yango na to sali.
kama 5 tabac, kama dengoulou. Hein? Ba crevette bleu oignon soit là voilà. Ba whisky zo fele. Exactement. Papa, tout ça la théo ba hypocrisie TV za radio té. OK? Yo faut qu'on dans la carte ça musala na yo. Des boss brada et ça radio té ça télévision. Ouais, TV et ça radio té. S'il vous plaît. Oh, ça TV. Yo moko kende au vérifier et simbi to et simbité. OK? Ba patron ni ba ah. OK? Ba so ba whisky ba verre à 15 ans d'âge na combien? Non, le bateau yo mo bon film tout. Ma maison la carte. Nga problème na nga ezakaka to sala kaka bien abat. To mi kiti ça, ma peka et l'autre côté. Vous comprenez? Oh nga la boss té. Moni ba onion so oui nga vanité de vanité. Mais tant na sala ngo to lia na biso. To linga batunion ça to moni mutane l'autre côté PC respect, c'est tout. Yango so mona bateau nyonso bateau. Pensa na mapeka tana na mukuse jeune mobo mona muke ale batata milai ba généreux tout so banani ba ya. Ya maseki. Kwanga te. Ah, batiki bandako na bango ba ye, ba patron. O ba yemba ka ba jeune nyonso, ba vrai jeune, ba patron solo solo. Batiki bandako tisi ko bazana kati. Eza na considération. Donc ngana kitaka bango ba mat. Ça ba moni ke pecho za respect. On te sala lelo pona za la boy. Papa makambo batu baloba te stratégie à cop eza komi kiti ça. Stratégie à cop eza gentil. Yeba ko lia na batu, yeba ko solo na batu et sili pemba. Après bango waza sima, suivez le guide. Papa Lupango. Baby, papa Lupango. Yo mtokanisa ko za kaya chez za ko sana mbongo tala muta mukuse. Mbongo batu balle baza ko lia batu bazomela bakomelaka c'est-à-dire masolo ezati na tongo c'est-à-dire ça la maranil par ailleurs c'est-à-dire liquin simo sta fresco yo peso lingo sa anniversaire faut batu balia plus de 50 maboke ndenge boss mambuta sali batu onga na za boss na kati ya Luanda benga Rolindo la presse de la diaspora na 00244 945 954 769 ayato zo image yango la ultima hora news et le Canada boss brada TV to confirmer ko za boss. Un dernier mot anniversaire. Papa, dernier mot na nous te faut filmer ba table 50 maboko lobby au monika 18 faut que na table au mona nini za wana batu nyonso au mona au faut zo bango ba okota po ba lia ba mela voilà parce que c'est anniversaire nanga. C'est la toute première fois dans ma vie pour na sala anniversaire nga. Na sala d'anniversaire à Paris, voilà. Moi c'est dans sala ngo. Mais oyo nga. Oyo nga. Vous comprenez? Parce que na quartier on a collé à Paris. Petrango c'est Paris. Petrango c'est Paris. Na quartier Paris ça qu'on a. Ça filme à Paris. Ah c'est salité au côté. Yo mo yo ka soni. Vous comprenez? Donc voilà. Biso doza a to continuer à vivre et c'est on a ça ba to ba répondre voilà et puis sécurité à 100% yango na attendez le ngama beza ça na mbangu o ngai kulu na nga tala ya merci Stadi et ça anniversaire hein boss Mambote balobi ma solo anniversaire to suki Stadi ah wana kati Luanda today et ça ba devoir na ba devoir o ba koya balobi mwana mwasi pa leka face ko lelo balobi mwana mobali musicien soka yefa yemba et devoir mususu ye yo lobi ko ngana sa boss au 16 anniversaire na Angola benga Rolindo mba équipe ya Angola ultima hora musea ele kana de boss par de bandi ma ko sa boss soki te et le roteur ça dit to kota na kati tola na nande balobia to za ti tongo quoi merci caméra cerveau to kota na kati to leka quoi merci. Je sais pas la Pharaon, ça va péter. Je sais pas là. Le ministériel, tu as dans ma tombe. Fais le peu là maintenant que tu vas. Pharaon, il y a un assemblée, dans ma tombe. Ah, bon, tu veux quoi?
toza déjà awa na le boss JC Pharaon. Ça dit ma solongo yango quoi. JC Pharaon. Bonsoir. Bonsoir. Ça dit l'anniversaire il y a boss Mamboti. Présence na yo elobe lioni. Bon, na longo chapeau pour na respecter à journal lelo posa mbotama ya collègue Mambote donc journal lelo ya journal spécial. Donc ti abenga ke na kosimbula na tiki mamuna nyosu na bombi wa journal nga na ya pona bi ke wana collègue nga. C'est bien. Boss JC Pharaon ndeka trobaga yeyo. Ça dit place où esangisi batu ya mbongo ya Luanda batu ya mbongo ya ngola batu bazo sakana mbongo ba boss JC Pharaon. Ça dit tolingi to sentir pena pouvoir ngo parce que nazo ka masolo mbongo ça dit non na sentir ngo tina mona ngo pena na misu ngako. Ouais, comme on a et ça bien. Tant que on a posé ça c'est déjà au moninga. Ça dit yango esala mapena na télévision bata télévision ba mona pena que JC Pharaon à cause le bongo na poche sala ngo pa ya presse de la diaspora mbongo na mbongo. Ça dit pouvoir ça. Ngai take Pharaon c'est eux. C'est pour ça qu'on a pena mbongo ngo ngezo bima quoi. Donc yeyo pona ko sepelisa biso. Pona mbongo bima et bima nango mbena TV bima te. Po te misa mingi. Ngana Pharaon ya lelote ngana Pharaon mutu tempo. Oh, mutu tempo lui que Pharaon ya kala. Po bati misusu ba ya abimisi mbongo apesi na sima nango akezo kusela mbongo. Danger. Ngana Pharaon ya bongo te, ngana Pharaon sona pesi zo kende sala vina yo sunga parler sala moni zala. Po na o comprendre que musa pesi mo zo mo 200 zo mo 200 300 na sima nango ayeke yo zongisela mbongo na nga zonga 50 donc esalanga mpe bien te na regeza fort mpo nga na kaba zoma 500 zoma 300 mo 400 napesi na ndenge na nga na kei mais bamosusu baye mpeke yo nakabi mwa 200 na nsima okabolango tokabola katikati mpo abima kaka mais koyebana eza mpasi nga na Pharaon na nyokama fort na bunda fort na mboka oyo pour confirmer Pharaon, garçon le réan, na Luanda, so boy Pharaon sans mokina. Boss JC Pharaon, ça dit lelo loko es anniversaire ya boss Mambote, forcément Mambote, tout sangani awa na village Mambote, ça dit un mot pour na boss Mambote, na organisation ele. C'est mon collègue. Mon collègue H.O. Asali Oyo, na félicité pour ébélé dans H oyo parfois y en a parents Mambote dans H oyo c'est boss image ils ont bien au Pharaon ya mboka au Luanda boyete Luanda Angola Pharaon soyo JC boya Pharaon ça dit boss Pharaon to sepeli makasi na présence na yo lelo anniversaire ya muninga na yo boss Mambote. Ça dit to ligni lokola devoir de PSM masolo ya kitoko na kati ya de boss brada TV ba sentir présence ya JC Pharaon. Ça dit mbala sima to sepela peso masolo ezali boss JC Pharaon za toujours na biso. Te ngaza na ngai ngana permanent ngai sans invitation na oya. C'est invitation na oya te pour na parler na ben bébé c'est en lan maman na miradi na profina fato zingana ya awa ya passe. Kende Mamote ayebi soki o n'importe qui aboya tina ye awa main autorisé nena ye wana collègue na ngai c'est anniversaire na ye mbotama na ye c'est normal donc mingo lobeya te ngana Pharaon donc o wera yemba bato nyonso bayemba donc normal donc to sepeli mingi boss Pharaon to sepeli mingi na présence na yo ça dit to yebi que non le porte ça au fond donc chaque fois que makambo eza to relègue pas JC Pharaon pour rebeta ta porte ninga bika au fond donc encore une fois merci vraiment la présence ouais merci à sepeli pour la journal lelo et ça fait bien na fait bien na meliga mai na melo te na normal et ça fait bien ensemble. Merci, chers téléspectateurs de Boss Brada TV.
Ça dit, vous sentir déjà que l'ambiance à l'anniversaire à Mamboté, et ça grave, et ça mat, baso lia, baso mela, ça dit, il y a offert au sombaté. Tout ça déjà le manager Ari Gucci, ne te ebise bino, ma solo à le 17, ma solo alliage, ma solo à le 10 à Mamboté. Ça dit manager Yeyo Ari Gucci. Ça dit, tu coûtes une place sur l'anniversaire à Mamboté. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça dit, pour le cadre anniversaire à Mamboté, une organisation Salami, un mot s'il vous plaît. Et donc, premièrement, on a remercié nous, papa l'ambition journaliste Roli, donc Moutamarambu. On a remercié les boss Mamboté, les pétroliers, Harry Bouchier, le roi Manitou, donc il est manager vraiment, donc il y a JJP à Luanda. Donc merci vraiment, donc il a CPLK dans l'organisation où l'équipe qui tourne ma case. On a remercié les sous na papillon surtout baillé, lié à Ophélie, Mélie à Ophélie. Donc il y a mes salades. Donc merci à tous. Un mot parce que déjà les 10 Masolo ça Yinda awa défilé de mode na cadre ya Masolo, ça dit un mot déjà. Bon donc défilé de mode vraiment les 10 ici. Donc yo déjà ici le présentant déjà. On peu petit na déjà ici na bande déjà donc na ndenge mode déjà. Mais n'abi que les 10 nous avons awa. Vous sentez bon donc merci. Yeah, merci vraiment, merci manager Ari Gucci, c'est-à-dire Masolo on to continuer toujours na cadre anniversaire ya boss Mamboté. Masolo oyo soki otali yango na télévision olingi oretala yango adresse ezaka ka moko. Et Masolo yango yo quoi. Ça dit soki olingi contacter biso adresse ya moko ingénieur pas votre numéro na biso eza a soki olingi kozwa Rolindomba ezaka obeta 945 954 769 obeti 00244 942 994 656 nde aussi Rolindomba la presse de la diaspora. Apocalypse 21, révélation Zaïkoussou. Tout ça, Titongo pour nous Masolo avec des boss bras de la télévision. Et ce côté là, on a la ultima hora news. Comment s'abonner pour s'abonner parce que Masolo est à Nega, on aura balita chamale Sabana Congo. Ligue Sima Star Fresh, les Sabana Soukano. Masolo est à awa eza masola bili eza makama oloba te po eza radio te de boss brada eza télévision eza radio te toza awa na boss JC Tanga commercial ça dit ko liana ko melesala ki ofele ça dit toyo kaka bonsoir boss JC Tanga commercial c'est bonsoir ça dit na événement ya de boss Mamboté anniversaire na un mot d'abord pour na boss Mamboté non boss Mamboté avant azav ma grand investisseur à Luanda to sepeli po anniversaire eza liwate anniversaire ezara tango ya ko agrader 500 vraiment tout ce pays bien organisé, vraiment, tu as gardé 5 ans vraiment pour l'âge, vraiment, tout ce pays pour ma casse, vraiment. Il n'y a pas de devoir parce que Gogo. Est-ce que boss JC Tanga commencé à confirmer? Vraiment, boss Mamboté, vraiment a démontré de quoi qu'il est boss. Vraiment, tout ce pays n'a geste pour tout me sana mingi na ba matanga mutakufi, ba panzi, ba meli, ba lieme, ko a gradé 5 ans pour l'âge, vraiment ça rare. Vraiment, tu as gradé 5 mingi, vraiment, boss Mamboté. Tu sais pas de ma casse pour la gestion à âge. Vraiment, c'est pas de ma casse. Caméraman n'a cerveau, c'est-à-dire, au sentir que tu as cette licolo, c'est-à-dire, boss JC Tanga commercial, Pemben ya Rolindomba la presse de la diaspora, l'anniversaire, il y a boss Mamboté, à un village Mamboté. C'est-à-dire, un dernier mot, parce que ça va pour ma Mamboté, un dernier mot pour tout Chikayo Kende, pour qu'on ait fait. Si je suis JM Tanga commercial, vraiment, Nana Kakwaku. Distributeur officiel de tout type de téléphone original, JM Tanga résidentiel, hospitalier et restaurant, vraiment na Kakwaku Villa, bana tout ya Luanda, lieu de repos na Kakwaku, ligne téléphone original na Kakwaku Villa. Donc JM Tanga homme simple, homme intègre, vraiment celui-là. Il n'y a pas de souci vraiment pour moi. Il n'y a pas de souci. Donc merci, c'était boss JM Tanga commercial dans le cadre de festejar directement Nandeko Oyo avec le Sika Oyo. Boss Mamboté, c'est-à-dire boss JC Tanga commercial, topé si merci d'autres les cadres, tout le monde m'a soloné ça parce que pour voir les hommes on attend à Goulata, attend à Golobata la présence, c'est-à-dire et mon ici. Donc topé si merci vraiment. Merci vraiment, merci. C'est pas un grand caméraman au monde à Billy Lebele, mais un journaliste, on s'appelle Singata élégant. Vraiment, là, c'est vraiment que Dieu te bénisse encore plus. Amen.
faz favor, queremos cantar parabéns. E a festa são feitas pelas pessoas e para as pessoas. Esperamos que tenha divertido tanto conosco. E às vezes e nós agradecemos a tua presença. Só para terminar, queremos explicar que o seu Mamoté começou silêncio com essa voz. DJ Biscorelli. DJ Biscorelli. Maintenant, moi, je vois la main bénie. Là, je vais la faire. Voilà, il est venu. Papa, c'est que je t'ai reconnu. Sani, mais il a pas compris ça. Mais ça m'a besoin de téléphone. Faz favor, DJ Biscorelli, não tem muita opção. Faz favor, vamos cantar para mim. DJ Biscorelli, não tem muita opção. Vamos lá. Queremos pouco, faz favor. Sobre Lomba. Net robaki esika oyo esangisaki ba boss ebele bouti komona bango masolo oyo ezalaki bongo ya boss Mambote anniversaire na ye
kobosana te osalanga faveur osabone so olingi kobenga Roli Ndomba adresse eza kaka moko 00244 945 954 769 ou bien 00244 942 994 656 neka honorable Balita Chamale Sabana Congo like Sima Star Fresh Kole Sabana Sukano révélation Zaikusu Apocalypse 21 Apocalypse 21 révélation Zaikusu Irene Seka Mama ya Bilamba Masole ya Bilamba Miguel Ndofusu Obesikara 923 42 42 Ndeosu Miguel Ndofusu cette tobo sani binote bino tout bolinga biso depuis Paris Serge de la Chango Pagi Beko bino tout na la bino fort papa ya kela na Reklingauze c'est-à-dire tozap na kati masolo ma Brigitte Maya masolongo yango bobo santé bo sabori donc nenga na linga bino nebe bino bolinga ngado pesi merci na bino bolandi biso ya Luanda Today donc tukutani mbala sima et na prochaine numéro ciao.